L'été à Kanda, visa Kenda Nangonde, visa moko ya mayu ya toza la clair parce que un Congolais aussi visa comment kendo matela avion na Rwanda. Ba visa ya bilongi ya bato balongoli kasi le même visa yango juvenal la Kenda nango poto, le visa bongo yango ba tresi mbelenga ba Kenda nango poto, siko ba visa bongo yango ba glo langi ba longola Grèce ba kota nango ba Paris. Pour faire son mérité, quand on a guerre, on a bana wengete. Si papa m'a confié à Zalaka na souvenir, il y a bien, il y a les qui n'a même pas respecté ma casse, c'est confié l'omide. Non, 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 qui démonte à confiter. Au bateau, le baraté, yo, ça n'a viana organiser cette match à Simba, viana zalikolo trop. Ce montant ça peut être social. Tu en as besoin de que, nagendo tanga, message ya tindi, tu as besoin de bon côté. Tu as vivre dans mon kili, c'est photos à la simple. Yo mona ate fali à éviter kana ko za na rankini na kofi. Pour azala trop si na ba œuvre na makasi à beti na musique. Tout le monde est mona ko na kofi. Ah? Ba œuvre fali bank ça. Bongo ba te ko si ano kan se bank sara wenge bank sara na ba kofi. Ba te ko si wana. Oyo ke na procédure à disque d'or. Bolingo, Yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Kulapa. Yeah! Société KLP distribution oyo ezali spécialisée na distribution ya ba boissons alcooliques lokola whisky, champagne, vin, PMI susu bazali koteka ba boissons non alcoolisées lokola Coca, Fanta, Ozamo Bimba. Zomi awa na l'île de France, oyo bazali kosa la distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyoso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo Bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP distribution chez Luc Kulapa. Yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boissons alcooliques pe non alcoolisées. C'est que bateau balobako te qui makana poto pona conjoncture ya mboka na biso to vivre na souffrance. C'est que photo longola kombwana bato mso ba ki mana poto ya sentiment yo lité akanda ba place kayo na ba voyage ya mama Olive. To bi ke soki ba placer kombo na wana vino à 100%, bongi na 30%. Si tu as capable de faire la réalité à $1,500 par mois. Plutôt une exagération. Si tu as capable de faire la réalité à $1,500 par mois, ce qui est sali est à Koya. Ce qui va payer les visa Amérique. Ce qui va payer les visa Canada. Vous qu'on souhaite bon nez. Il y a un estomac na chanson ya ndenge nini réalité à Canada ko bela na mboko. Pardon. Bana poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye ezali kambote kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24h/24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na ba cantine. Ezate. Mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa. Référence
Église Mangembo. Na Flat Hotel, Joli Kabelo CPI. Nyonso. Pepele, netikaka na film. Eh papa, kisi njoka toki trop, kati bilamba ne belé. Kofi fala kia zone c'est là ta valise moko a pamba. Bilamba kateni trop. Et kateni pour les rituels. Te pona rituel te pona Kofi. Na lo bango clair na bomba ngo. Ofingi Kofi na ye na fingi yo. Ponga mwana Kofi ne mutame manga poto. Na miniti olite akanda zolia madesu na fimbu place moko. Na kati ya Rwanda bango moko nde bakoya ko tiketi na Kinshasa. Je pense lelo à cause de la zade à la kine. Mais le ko comme ça Juvenal pas au courage. Ya osalela ye vidéo, ya osalela émission. Tandis que bango nyo surtout ba bato bakoti bakenda poto ya mayuya. Personne m'a connu, on dit quel bien. Ailleurs, il y a Gideline mon conduit. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pelengi, soso ya Kotumba, ngulu ya Kotumba, poaso ya Kotumba, esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche, Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo. Yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, o bengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soin. Bonjour, bonsoir à tout le monde qui nous soit. C'est net moment, ça dépend de l'heure à laquelle que vous allez recevoir cette belle vidéo qui est présentée par les vôtres. Valdita, en tout cas, Bana Poto, Bana Mukimumba. Nenga na ebisa rabino en tout cas, matondi mingi pour la patience, volonté au bochara bongo pour na hôtel rabiso on soit na kati ya film na film news. En tout cas, ça a vraiment injuste été. Na zone c'est la rabino vraiment merci et bel air au saranté pour yangonde salarake. Tozala o tozali. Merci pour la suggestion, ba remarque. Au bozoli ko pesa biso na ngwaso to sala musanga ne bino bolingi to ndenge esengela vraiment en tout cas ils ont sala kitoko ya kosakana te na bi ke maman na nga Lisette Lokange Lifoku la fondatrice Kier Doctora fondation munene oyo sunga bo ba demini azotala biso depuis Paris na pesio bambote pourquoi pas boss Placide EBO asangsara batu ya kosakana te na kati ya restaurant business class na Bruxelles ko na pesio pembote ba bientôt ouverture au sala mabon na kati ya Brazzaville ezalo pesimbo boy na business class et l'Afrique quoi en tout cas kitoko ezo ke vraiment kitoko na pesi mbote ya bandeko so basanga na bona kati ya restaurant yolo ezo na Dallas pa Maréchal Souve iesa bana poto bana mokimba na ziba pel et bel air au sakanate le premier kataninga tongo vraiment les habitudes nangate surtout pour un souci au ndeko na biso pastoralité ya kadaba pour occupation na yango en tout cas na sala muto o ya zaki na Bruxelles azaki na sa 20e yene pena ko meka ko éclaircir azwa moi tant na tuna ba question o les mission te mais en coulisses
aboya goloba zali na posa nde baloba na lopoto que la fin est justifiée moyen mais pona ba o bobenginga makambo bolobi na en tout cas na komeka vraiment lelo ameka kopanza teke muketo ba vérité ya ndeko na biso aza wapi actuellement azo sala nini ni makambo zali ko kende pona yebike yeba sola na ye. Il s'appelle Ken Piana Makizembe mais hormis sujet ba sujet ezamo ebele ya kosakana te na yebike boyebike ambassadeur Kofi Olomide Zaki face à Frank Stemai matière pe kotaki makambo ezamo ebele ya kosakana te ensemble avec Macron Gimbi d'accord fond la pour saluer notre invité qui est Ken Piana Makizembe mais c'est Pito Pale. Bonjour à Pito. Ouais, bonjour Valdi Tamboué, bonjour Bandeko tout bozolanda biso na pesi na mbote na prophète Emmanuel Dodi balobi le 16 septembre le 16 juillet to préparer kaka rencontre monene za na Fikine donc eza rencontre moko ya monene o to benga vraiment ba fidèle bana nzambe nyonso to baya vraiment mutu toza ba problème ko hésiter te donc boya vraiment ebelé hein eza jour au prophète Emmanuel Dodi akosala ba démonstration ba miracle belé ya ndenge na ndenge akata pena ba singa ya ba blocage makambo ebelé vraiment na senga le 16 juillet na Fikine ndeko za na poto zolanda biso tinda ndeko na waza na Kinshasa vraiment Fikine wana fait bukana et kosala biso bien. Alors merci Ken Piana avant toute chose sœur na yo mère na ngai Deborah Kamanda en tout cas fêter bon 48e anniversaire na lelo en tout cas nzamba tena mokili en tout cas na habité moi liloba. Ouais, sœur nanga Deborah Kamanda mutema malamu sœur moi social ayambara biso so toke ba poto. En tout cas, nzamba ba accélérer ba né belé à vivre mokili au pena bien. Donc il m'a souhaité ba joyeux anniversaire na. En tout cas, un heureux joyeux anniversaire à toi maman Deborah Kamanda. En tout cas, lelo na osengelo musuté pa nzambe pona yo. Que du bonheur, en tout cas faites ça bien. Tu évolues dans ce Ken Piana avant que ma sur sola. Ah, bête son oli, moi résumé mon quai. Le bonheur t'as la bonne qu'on a biso Kasangidi, mon bon d'achat Camino, d'abord ex animateur, il y a une on a biso Fali Poupa. Pour battre abi mon mouquete, tant à longue on diabète et tout pendant on a se déplique. Avec bon hospitalisé tout le monde qui vidéo n'engue tambola qui ne va senga assistance bambe ko bimisé ne sika passe ba foutre les parties. Lobby koke na bino kuna na ebite bino ndebo exitaki ve fiston koloke na makambo koma elekende. Ouais, Valdi koke na biso kuna ezalaki occasion oyo mbuta nde muta provokaki yango. Mbutalika sunda provokaki amonaki image moko bozo circuler ya Kasangidi azosenga SOS. Mbutalika so atali video wana lobi video soke panzani et baby sa moi image a Fali muke ameka ki un peu ko contacter ba biro a Fali donc contacter qui vient na biso fiston coloqué le fiston coloqué vraiment azalaki vraiment intéressé tala batunde ba Holanda Kofi Olomide donc a to ça le so mo fleurir donc via azalaki donc via fiston azalaki vraiment intéressé na lisolongo yanga bengisa biso to kende kotika ayoka likambo ngo live ayoka likambo ngo en face donc senga ki mwa bambongo moko mike pona ko bimisa ndeko na biso ve fiston asala ki angonya surtout vraiment en tout cas sala ki ka bien ndeko na biso vraiment bimi mais to moni na ba réclamation ya batunyo surtout ba warrior tout que Kasangidi Fali azongse mouvement yango ngape na osenga Fali Poupa azongse ka mouvement sala nenga sala kabuya oyemo kabuya pa yemba makambo kala Fali Poupa kipakate donc asa leleka bongo ka ndenga sala kabuya et ça la biso bien mais pe ba bi même kaka na kabuya mutu pe ndie ba dringue kasi te ba dringue na ba beta ngo moi ba déception eza déjà na vie à mon avis ezo kende moi ya otengama etinda bango na mela na ngaso na kufa kaka mais avec ba conseil et le kanango bien à toi merci Ken Piana na nos nanga na kota mamona lisolango na to annoncer pour qui passe bande ko belé ba komelinga ba bengi ngai souci mo ezali à l'endroit ndeko na biso lité ya kanda Ken Piana ngana yo na bate belé ba otala so bike lité ya kanda azala bon na Belgique yo to solo na kulisi lisolo moi to notika ko le na télévision te Ken Piana bete sono l'histoire ya kanda yo kutana ngani na Bernani na Bruxelles. OK, merci beaucoup Valdi Tamboué. Premièrement nunga le 13 février eza jour na nyataka makolo nanga na Bruxelles. Jour ba blokanga pona makambo complication moi mikande zangaki
mais air bameminga na centre nakutaki lité ya kanda donc lité ya kanda pour informer bien lité ya kanda zandeko akoma Bruxelles le 12 ngana akoma le 13 ngana kenda na Bruxelles Airline lité ya kanda ya na avion Ethiopia donc azwa avion na Ethiopia à partir ya Rwanda mais ndeko nanga biso lité ya kanda na mekai kosola na ye obika shaki mutana faso se comportaka mutu msalinga ko bimisa secret na ete mutu muninga na peut-être ayeba na tuna ndeko nanga lité ya kanda na bina miniti to kutani na situation moko to meka pe ko raisonner ensemble to zo décision moko ensemble na lité ya kanda za ndeko nanga oyebani nenga pe na yebani lelo batu msu ba kwa intoxiqué que lité ya kanda bwaka ngunda po mundele atuna ba via batu abi est-ce que za prêt ya ko bwaka ngunda bi za prêt ya ko zonga nga vraiment pour la décision nanga na monaki na façon na yebani soki na bwaki ngunda eza ko yokisa pays nanga soni ouais selon yo selon nga na tuna pe lité ya kanda eloko nini esalaki aéroport Angileza yoki ozwela avion na Rwanda apesanga ba raison te donc nde tozali na centre ana apesanga ba raison te azali ngopesa pe position na ete touche même na Rome ok nga na ekosenga na lobino nde eza boye na ozonga na FCDT akana na bi senga bango condition auto fanda okokate ozonga no ken kozonga te supporter ka 10 jours ndeza botolu ka to bwaka na biso ba libérer na bango biso après 10 jours mais ba bando bengi sa soto ya kana so ko samba to profiter to sala sa na so be émission yo ozonga kongwana ko sala nini ngalobi lité akanda na façon to yebani soki to bwaki ngunda vraiment eza soni parce que nanga na yo to na problème moko na mboka te. Donc ça la bien te vraiment koluka idée wana vraiment ko bwaka ngunda baboka ngunda soko za na problème soit na mboka donc yo za na problème moko te na mboka et ça la bien te ye aboyi na ye ba proposition na pesa ki ngana sengi mindele na zonga na zuna nganzela na zongi mais à ma grande surprise ndeto za lande la dossier ngo lité akanda tikala za visa normal tende to le na Schengen zerana lité akanda pour mettre le moi yo so beta bilo il faut na meka ko kangama muke akende nzela ya Kigali nde on lobby ya Rwanda bon ndina to lo tout à l'heure que touche même na Rome to yebinde mamba poto kendelara to ngo beta so lo ko ngolo bake lité akanda mamba ya mikanda yo kindenga okendele côté wana abetela ko lisolo ni non côté wana abetela nga lisolo te mais to solo la na bato nyoso basela ka bato ba démarche ouais selon bato basela bazasa la lité akanda ba démarche ba expliquer nga clair masa la biso lité akanda ayaki akota Belgique na visa mbata akota Schengen nde to kota ateke batio ba print parce que ba bloquera mutu il faut na système comme no ebima ba donner no nyonso ebima parce que ba donner nyonso ezaka enregistré à partir de l'ambassade awa kota dossier parce que ba zona nous 4 doigts après ba zuyo 2000 ba print wana etika ba donner na nyonso tout na machine omoni Belgique eza mboka moko boye bango baza makasi na makambo tali administration ba lettre ba nini bango kuna kutu côté lettre okosa bango te soko yo na visa mbata bakotimbela yo soko pe na visa bien ki osali na eloko te na mboka na bango bape soka ba conseil mais lité akanda visa kenda na ngonde eza visa moko ya mayu ya tozala clair parce que un Congolais ozwi visa comment kendo matela avion na Rwanda azwi visa mayu ya avion ya bongola visa ya bongola ba visa oyo bungula ba visa oyo ezalaka ba visa oyo ya bilongi ya bato balongoli kasi le même visa yango juvenal akenda nango poto le visa bongo yango batresi mbelenga bakenda nango poto siko ba visa bongo yango baglo olangi balongola Grèce bakota nango ba Paris siko ba visa wana elekaka mingi na chance par rapport à aéroport yokita batresi ba juvenal bakenda na même visa oyo lité akanda kenda nango parce que batresi pe ba matela poto à partir ya Sénégal donc soki lelo tresi aza na poto soki lelo Glodi de Asuka na poto soki juvenal aza na poto bakenda même condition oyo lité akanda kendaka yango moni bakita na bango na aéroport ya Paris te bakita na aéroport ya ba province donc biso so to ko sala ba émission ba commentaire ya critiquer lité akanda mais le ko ka musanga juvenal pas au courage ya osalela ye vidéo ya osala émission
tandis que bango nyonso tu bato bakoti bakenda poto ya mayuya. Donc ça on comprend bien. On va bien en doublette. Donc doublette. Ouais, on va mais non normal ken pena. Non, ça non normal. Yango to lobi boy. Soki na teyeli au retour. So retour yé. Retour wana ce que za la mabe. Parce que lité akanda ndenge bazongisi wana bazongisi na Rwanda. Na minute to obeta masolo. Lité akanda za na Kinshasa. Ce qu'il faut to luka to yeba. Aza na prison makala, bien aza prison ndolo. Donc côté wana de ce que to zo luka to yeba. Est-ce que procès oh lité akanda za na justice congolais? Makamunyo solité akanda yenda loba contre pouvoir en place. Est-ce que mbano na ekozala nini? Parce que okyo ngunda olobaka makambo mabe pona mboka na yo. Siko to ebite lité akanda asala ki ba déclaration nini? Yango to lande la suite. Yango na luka soki to silisi awa na kena bureau général Kasongo na yeba dossier ngo eza na niveau nini? Ah bien. Tout ça moi, tout que le moment limbe ken pena. Na mincho ilité akanda ces journées na Kinshasa. Ilité akanda za na Kinshasa parce que bazongisi na Rwanda na ba menyote parce que ba refoulé bazongisi na ba kaka. Bazongisi na ba kaka na parti ya Rwanda ba soda ya Rwanda otoka na sango. Otoka bengambe ba Rwanda wana ya bambila wana otoka na sango. Ke banyoko la biso na est. Na mincho ilité akanda zolia madesu na fimbu place moko na kati ya Rwanda bango moko nde bakoya ko tiketi na Kinshasa. Je pense lelo akozala za de ala kini. Ken bien tant obeta masolongo c'est na moi pas na moi mamuke meto luka ka vie. Non, eza pas si eza kana marié est-ce que akenda ba na bisa bakanga ki epo na makambo ya mikandeza ki ndozolo bana neti ya moi. Ya kenda na visa bien te. Au moins la visa ndenge nga akenda pena Schengen bazo ba pointe. Yezala visa mayuya. Oko matana visa mayuya oko matana somi no billet ba matisa yo. Mais kuna nde na immigration. Faut pas soit visa na bango wana ba betango batala. Soki lelinga ngate pour un avion ba betaka visa mutu nini te. Awa yo présenter bango ka passeport na yo, billet na yo, okoti na yo. Kuna fele la nganga. Kuna fele la. Kuna nde siko fele la ngonga na nde fele la. Soki lelite mbamo balande lit. Ba azwaki yango ndenge nini boy na boy ba bwako na centre. À partir du centre ndé, ba beta yote, ba tiko libre, ba laisse on ndenge balingi. Mais ba lande la so procédure non malem. Polité akanda sambi 3 fois. Première procédure akanda asambi ti a échoué. Ba pesi sous deuxième chance. Deuxième chance. Alande li sous procédure akosamba a échoué. Ba pesi dernière chance, occasion ya suka o kata makambo. Landeli suko samba renforcer ba avocat ya mindele ya ba noir ya ba ndundu ya ba chinois ya ba américain dans procès simbigate mais na radio quand on ndozolo ba weekend c'est comme ça on se réjouir na on se réjouir na lingi biso ba congolais to même vie malembi viba mema ngombangu te viba mema ngona concurrence te kenga pena ko manati mutu boy valide mwanga leo na félicitaka yo. Très bien kulu. Tala dépôt kota fimbu na fimbu. Combien de propositions mabe ba ela yo. Mais ota la paix carrière na yo. Kelelo so na sali makambu na loenge na palpitation ya batu. Ya pito. Un seul nga po sala makambu na palpitation ya batu, un seul tomber na mauvais choix. Ils ont suivi na osima. Lelo de bona biso lité akanda talika bakeni ba okende ba poto. Ba franki ba okende ba poto. Nga fona ko makambo ko na bango. Ba juvenal ba ke ba poto ngai fona lukanga pe na sala effort ko précipitaka mingi te na ngonga o nzambe atie ya yote. Donc chaque chose a son temps. Au moni ba biso pe to kota pe ba ambassade sur le cas où kaza témoin yebi sur la memanga na ba ambassade nyonso to ya mokilo a memanga na ba ambassade ba Italie na zo pe ba visa te ngana kota na ambassade ya États-Unis na zo pe visa te na kota pe ba Schengen no ba pesa nga lelo ba visa. Première fois na sope visa te. Donc sous la zone côte sa na ba ambassade na soka ba mayele. Luka o tenter chance. O so visa na ndenge ya normal ke o kendo luka visa mayuya o kota na fraude. Mayuya e ko memayo na ba danger. Surtout ba kinois il faut ba bulaka ba e ba loko mingi. Te bala na ba lobaka te bala ni pour le meilleur et le pire. Faut ba après mariage. Ezana ba convenient ebele pe yaka.
Bitumba. Bitumba ya grave pe ya après mariage. Après mariage, bénédiction et yaka, soit tu as une chance de na bénédiction et lio, makambo no ke liboso. Soit vous allez après mariage. Bitumba mako ko yela yo pe e bouleverser vie na mobimba, o regretter na balaki pourquoi. Donc, on a expérience en tant que marié. On a une expérience en tant que marié. Na sens nini. Valdi nga après ko bala. Na kutana na bitumba o nga me manga voir même na sama belé. Bitumba na ngali bosse zalaki bachelinga na no poison. Bachelinga na no poison. Bitumba na nga mi balé na yo tout anango. Na kepoto ba bloquer nga na centre. Moi na côté zate na bebisi ba billet nyonso tout. Kaka après mariage. Kaka après mariage. Na kutani na problème oyo. Et kokaki pe ko manga na tension. Ba bloquer la chaîne kaka boy pas batuma boy ba triquer la chaîne ekei. Chaîne wana nde sala na sala mariage, chaîne wana nde sala na za ba relation nyon surtout na nango lelo. Mais chaîne elimwe après mariage. Donc esenga ki na zonga so na nzenda na maboko ya prophète Emmanuel Dodi. Na expliquer ye prophète. Bo senga nga na bala na bali. Balobi Bible zo recommander biso okofana na mwana bato ofelete na sali na remplir ba devoir oyo faki na remplir nga na koma na niveau Valdi tamona expliquer prophète Emmanuel Dodi ke botenga na erreur Yesolo botenga na erreur pa na bala on veut vite pas l'église. Oui na bi fala pa na bala ona ken ona babongo po nini nzamba osale abitumbe yaka mutu nyonso taleka na bitumba bongo na bino après libala tala makambo zo comme prophète abizala calme. Na osambela pona yo makambo no nyonso ezonga normal. Tala prophète achelanga mama na budget na compte na nga ya banque pour soulager nga. Kende na no sala démarche na no ya liboso ya visa na onano. Ba zong selwango na ke ba zong selinga visa. Abisinga lobi kende. Chaîne oyo yo sali ya mibale. Eza chaîne na yo te. Chaîne na yo ezaka oyo ebungi wana. Chaîne no ezaka oyo ebungi. Na kofukama na kobondela na miracle nyonso tout nzambe azongi sa chaîne. Valdi yo bi plate nenge chaîne ekendaki wana ezalaki impossible po chaîne ezongi. Ezalaki vraiment impossible. Mais nzambe tosambelaka maboko pembe, nzambe wana aza puissant. Nzambe tosambelaka maboko pembe, nzambe wana aza makasi. Prophète ayebisanga alobi ken omoni sikoyo ke makambo no nyonso ezongi normal. Abi sikoyo fanda kimia fanda pena kimia Valdi omoni ba biloko na kutana nango après libala soki na yebaka ke soki na bali na kutana na bakomba boy wallahi na ngana bala te wallahi nzamba yokanga. Mais actuellement makambo tu peux peler. Non actuellement makambo tu peux peler mais na risquer na nukufa ke bomo na ngekende na risquer na nu ko perdre des chaînes entreprise kende donc na risquer que Schengen ni pe bakotiela nga pe mesure que 10 ans oyaka lisusu te nyonso wana après mariage. Mais ça l'était à kanda na habilité à kanda yebisanga clair dossier no eza ndenge nini topesa na ba idée. L'était à kanda loko ebomi esprit a utile nyonso to azobomba na mutema. Arrête de pia. Yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6
Tram 51 arrêt jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Nini? Est-ce utile parce que tous les biso tout na centre. Tous alaka 4 congolais. Nga on a une décision. Na ebisi ndeko na moko pe azaki na mwasi na ye. Na mwasi ne po akiyamema mwasi ne bakanga pe tozaka na même centre. Ndeko na ngana pe aka na Ethiopia ba aka na balite ya kanda. Ape mwana changu. Na yebisi yebo na lobi yaya neza boye foko lukaka kozonga usola kozonga. To pesa na ndeko na conseil ya zo expliquer na position makamne ndenge ezokende nga pe na zo expliquer makamne nga ndenge ezokende. Mais lite ya kanda lingi to yeba makambu na ndenge ezokende te. Ya bito. Maintenant la bango nzamba zoka ngana ndeko wana tiangu tozaki clair tozongaka après na oti poto tokanga na photo na si photo batu ba mona yango ndeko tozaka na centre da whisky wishia osali bien ndenge tie photo oyo ba preuve parce que tokutana na Paris tozonga Kinshasa après nga ya na zui visa ye pas na visa inane nga bazongse nga visa inane mais ye baboya zongse visa inane na mwasine ba pesi bango ba visa 2 semaines to tozana ba na Paris mais ken pena question eza mai de tungsa so na communauté moi il a to me maman mai muki bomela pe mai ya pito Kofi Olomide a au sein émission mo dernièrement na mikili ya poto abetaki c'était na marambo ya ba voyage abi ba tumuso mona bakima na poto et ateke ya kimi so pe mutu so ndeni makimi makambo ezala ana mboka conjoncture quel pena lelo oyo la comparaison n'est pas raison mais ngana to yebina bato batala so tamsusu et kotiseli ni façon yo kotiselara tamsusualité ya kandeko ezandi tamsusu ndenge moko te. Bon, Valdi, na yebisa yo na vie faut za na maîtrise. Ozangi maîtrise. On tombe na erreur. Na vie faut za la peine na calcul. Calcul ezanini. Lobby faut préparer ngo lelo. Lelo bato msu ba mona Valdi aume na fimbu na fimbu. To pe na ba massa na biso proche oyo kutu ba beta ko cesse que Valdi ndeza boye. Yo faut ya ça na chaîne nga. Mais oyebi yo moko eloko esalaka okende te. Ozo préparer avenir na yo lobby parce que elo moko ezolakisa ke Valdi Tambwe okotika l'éternellement na fimbu ezate mais otonga kombo na yo nami otonga kombo na ngana nite akana tokoza na ekotiseli moko te mais il faut yeba pe parcours ya ken na parcours ya lite akanda nani abanda parcours liboso ngana koti makala na 2016 lite akanda yo kota makala na 2021 et là c'est que makambo lite akanda bandi ko signer lelo ya ko signer batu wana bandi lelo abandi ngo peut-être na ba kalate mais nga siko ba signature wana ya ko préparer pour kombo na nga kene comme costaud na bandanga msu ba 2010 et memanga makala na 2016 donc et là c'est que vie faut ko kenda nango malembe déjà ba porte mususu o lite akanda pe ba occasion sur lite akanda zwa na mboka na biso emsunga ba occasion bongo na zwa te neti lite akanda kutana na ba opportunité oyo nga na zwa te ba opportunité ana lelo esali ba Vincent ba atonga ba pale ba opportunité ana ngo esali ba Bellevue ba atonga ba pale ba opportunité ana ngo esali ba Aisha Koko ba atonga ba pale Vincent paza youtuber neti nga na yoti circuit déjà ya ko matera avion moko na mamo live oye bisanga ke lite akanda simba mbongo te olingi nzamba sala lite akanda miracle nini sike bato balobako tokimaka na poto pona conjoncture ya mboka na biso to vivre na souffrance sike foto longola kombo wana bato msu bakima na poto ya sentiment yo lite akanda ba place akayo na ba voyage ya mamo live tobi ke soki ba place kombo na wana vino à 100% obongi na 30% to mona ba exemple belé maman live aza mutu o soki a placer kombo na yo ke o nyataka avion wana ke ba déplacement sala okendaka
L'été à Kanda va qu'il y ait des poteaux, ça dit combien de déplacements dans Maman Olive, dans même avion. Si on a besoin qui maki Congo Oyo, pour la souffrance à Congo. Mais c'est faux, c'est faux. Et ça, la dage monte le bas, ah, Namboka Oyo. Ndako est en Arabako, non, Rabaebaka. Ndako là la raté moi et c'est les autres engagés. Mais tout le monde a pas preuve. Il y a pas tourné va progresser. On a besoin sur la comparaison. Parce que bateau belé ba bête à cette babi. Ah l'été quand tout le monde a pena Maman Olive. Comment l'été quand da ko tomber na ba piège oyo. Il y a bateau yang zalande ba ki ba na poto. Pour ça nisko Vincent tu lui passe toi Aisha Koko. Asala pas maman. Na musala nini nani comme l'été quand na l'été quand ça faut retenir gaza comédien. Mais Vincent tu es un mopandisang. À part na bango pe na maman bon ba ko attendre sur activité maman ba watch internet ba teka maman siko réalité ya kanda faut ça la Valdi na yebisa yo to lukara ba million te na vi to lukara ba million te so so liera mbuma we koki na mungongo na ye là ouais yango na lo ba bolité akanda zalaki pe patron chaîne ka ndenga pe na chaîne oh oui azalaki yekutu pa ki patron chaîne azalaki na ba contrat na ba chaîne mususu qui na fait de moi contrat wana ba futaka ye Cynthia Kapacha futaka l'été akanda $1,500 par mois. Donne exagération. Ah. Cynthia Kapacha a futaka l'été akanda $1,500 par mois. C'est le contrat ba signa nga Cynthia Kapacha bombela nga eloko ta expliquer na futaka $1,500. France Temai a futaka l'été akanda $1,200. Basala na été mes petits actes ne mutaza ko tsela yi. Ba sala tena na suka awa. Yo bondo fute combien? Nga sala ine na contrat. Nga e pa na nga ezalaki to kuta na par hasard. Na kata visibilité soki na ngo to silani. Mais yena Cynthia ezalaki contrat. Parce que faut ba que Cynthia ti moi ba plafond matamaka silité akanda tia maman na port. Biso na fimbu lité akanda atia pena ba port atia pa ba Cynthia. Ozo comprendre? Donc il faut malembe o mane siko likolo ya kokende pressé oke ko tutana na libaku oyo peut-être ba ko interdit yo 10 ans o nyate espace Schengen mobimba te bongo siko ndeko na biso lité akanda nenga lula na epoto bongo soki sali era koya soki ba pimele pe visa Amérique soki ba pimele pe visa Canada boyo ko souhaiter bongo ndeni yebi sanga estoma na chanson ya ndenge nini lite akanda kobela na mboko oyo. Pardon. Tosambela nzambe, tozongisa ata na église, bazwa passeport na ye ya sika, passeport wana ifo kotumba ngo moto kobwaka ngo, balukele passeport ya sika basambela ngo, dossier ata ya Canada esimba, akende ata Canada monaka ata ba immeuble ya poto. Soit tosambela lite akanda azwa ta visa ya nini ya place autaki na Dubai. Akende fanda ta na Dubai. Soit akende na ta Turquie pour na mona mboke peli moto. En tout cas merci Ken Piato volé paiement mukemela sumai. En tout cas bi que c'est décliné. Ndenge na ebeli lite akanda aza tout près. Joël Salambi lite akanda aza tout près ya kota Turquie. Tuko ata bino ba Belgique boboye. Tout va signer bateau, à kata ngona ndenga bateau, kata fumba siko ya Turquie. Mais moi il lobani peut encourager de renalité à quand on bimisa pe ça la bien tant en talent. Non, ngai loko ezaka salinga ka pasi ko ka ndenge ba refule bongo. Parce que soki to solo la ka bien na centre, to solo la ka bien to kotiana ka bien. Peut-être nga zo même solution biso tozo. Nga zo ngaka. Bon, comme il y a un visa, il y a une solution. Il y a une solution. Il y a une solution. Rwanda, il y a une solution. Rwanda. Donc, il y a un dossier qui est un peu moins difficile. Il y a une occasion d'expliquer la clarté. Mais dans l'autorité, il faut comprendre ce qui est important. Conjoncture. Les conjoncture. Ba comprendre pe lité ya kanda côté wana ezala marambo soki punition eza ya prison balimbisa ye kaka ezala mboka na biso conjoncture nango nde sala lelo ke toza 100% na confiance ya mboka na biso te
mboka na biso tobangaka ke lelo na réunir lobi soki na réunir te na kosuka wapi mais biso déjà kala inga mukala technique et pas na biso esenga osambela ta nzambe ya babougie osambela ta nzambe ya banoir osambela na nzambe ya solo kolukaka ndenge ya kovivre donc bakonzi bayeba ke biso nano to remplir te baforme to remplir nano bacondition nyonso te oyo esengaka moto vivre bien totalaka bamasat vadi ma place na mona Congo moins compliqué moni kaka so nabimi mboka nabetika 1 mois libanda soki na ye nakuta ya moko te ke santé ye ke natikaki na santé boye santé ye monene nakutaka bato badimine kaka nakutaka mais baya yo santé ekondi boye ndeni okende place boye leki ya mbuta makongimbi pe tio natikaki ye mwa santé akomi mikuwa boye ndeni otuna mbuta likasu keper yo oyebi kaka conjoncture ya mboko okolesa bana bien mais mai bazomela eza ya microbe ozo comprendre donc mawato en tout cas pema muke mena mai nayebi ke bande commence ba otala biso na pesi bino na baxi bino so mbote mais à retenir ceci moko le 25 juin ndeko na biso Fiston Mbouyi l'artiste musicien Fiston Mbouyi arobeta bo mo bange na concert na kati ya Torino eza parmi ba compté parmi ba ville za rabona na kati ya Italie en tout cas na bokasi ya Hervé Selemani les boss donc ba billets ça déjà en vente et ça déjà on a se contacter bayo bazali kolandela en tout cas et ça la bien on s'est raté donc bon vamos ndeko na biso frère Fiston Mbouyi nabi ke Pablo Kitambala ta la maison Kitam mobima na Pession Mbote Olga Kabelo madame Olga Kabelo babi Olata Kabelo solo en tout cas maman Olga Kabelo à Bruxelles na Belgique en tout cas la femme légitime na Pession Mbote donnant Tumbu père na mobalia mère na lycéenne ba parents le hymne les grilles toujours na Ken Piana tout monde a eu bon mogola lobby Kofi Olomide face à moninga na Frank Stema idisuka na PC Mbote patron et Afrique Info Kofi Olomide à locution na ye côté mo na kangami na ngomukie souci na ye envers baleki na ba ange adorable les anges adorables bana wenge na habité na moni ba commentaire et ça dit ba tout moi passe muke au monde ba dire avier c'est comme si via za na posa ba za bien na ba petit na mais patangi ba tunyo so wa to ba leader na satangi ba Dolph atangi ba Didier Marcel atangi ba tunyo na sabi akumisa ba kutume comment ya jibe na wera Vandi tambo il faut pas tous araba hypocrite ce qui total bien ce to bitolo bananenga logique via linga ba petit na wenge les preuves ane wenge kabwani nani asapesa témoignage ya bolamo Kofi asala entre jibe na we reza na moko na bango o Kofi asutena makasi apesa même bilamba d'instrument ba idéologie ba nzembo ba stratégie makambo ebele mo bo pe valdi biso to koma mona wenge karande mouvement moko o botema na Congo depuis Congo ebanda to bosana ke ba choc star ezala ba viva la musique ezala ba quartier la tena pe ezala to bosana photo ezalaka na respect fait la réciproque oya bisanga Kofi na ba vie na biso wenge banani bazo mérité ko pesa banani respect Kofi aza yaya Kofi azo mérité ko za na guerre na bana wengete baya na biso wenge bazo mérité ko pesa na Kofi respect belé mais baba ndenge Kofi azala ozala mona Kofi ndenge azala respecter papa Wemba si papa Wemba Kofi azala na souvenir ya bien ya leki na moko ozo respecter makasi c'est Kofi Olomide. Vous comprenez? Donc, les lobana wenge, oyebi jour to kenda sala émission pa Kofi na mo fleit. Tozaka na Aisha Koko. Aisha Koko akoche biso. Boso anga na caméra te po soki jiba moni. Ya pito. Tozala clair ko. Po soki jiba moni. Alubana yo. Yo yebi conférence on a organisé ko conférence on a organisé yo moko bengisa batuna na ndenge na
obike poto benga Aïcha koma wana to bebi ça ba 200 minutes siko ken ozo tanga na libulu ngana api papa chéri e ba kolanda image o lukela nga problème mais Aïcha okoko akola na ndako ya Kofi weba ki Aïcha kola na ndako ya Kofi mwana beta histoire ya Aïcha ya te mais jour aux occasions ya kendo sola na Aïcha tuna ye akola na ndako ya Kofi Olomide ken na mamba Kofi na ba na wenge mais lelo pona ki wenge Aïcha combien de difficulté ya koya pembeni ya père na ye place akola ndako alala pongi panda ba ane na ba ane biso souci na biso ezali ba via wenge na vie quadre basa na relation ya bien keka si batu bakoma ina biso point so ba moni kaka yo na Kofi kaka bosali ata 2 vidéos 3 vidéos oyina mimbala moko ba wenge nyos na barate soki Kofi azo mérité biso leo na Congo to abandonné ye to isolé ye to kotaka makambo na ye te po sepelisa ba artiste nyonso ngana mona na ki demo pe ya Kofi te o batu balobaka te yo sanga na viana ko organiser ta match ya Simba viana za likolo trop badolo bano bongo nanga na yo Valdi na batu nyonso tu tolialia bambongo ya Kofi to mona ba retour na ngote nga pe na liaka to tikala mona retour na ngote na yebi batu ebele o Kofi akabela babilamba to tikala mona teke mutala take lamba Kofi mutu ana Kofi sauf que sunani so chesko na ba raisonnement na ba banga wala vesko zo pakulu na pakula asko motambo ya likolo bakaso ko banga siko mutango o balatsa casquette neti ya demo o akoorganiser match ya Vita Imana so mutango azape social social rolele pe problème na yo à résoudre mutu moko boye ambaka téléphone na facilité surtout ça eza bakulutu na biso ebele okobenga koyambote mais comment bozoluka bobimisaka image na TV bolatsaka mutu moko boye casquette ya mutu mabe bino bato malamu yango soki mutu akomeli ata testo boye okorépondre ye te tala mbuta likasu lobi kasangi daya na problème akomeli fali testo mbala moko solution ezwami mbala moko abengi mbuta biya tokutana na repi toza na besoin ya bongo ya bato ya bongo toza na besoin teki nga nakendo tanga message oyo atindi toza na besoin bongo te tovivre na mokili ya se fo tozala simple quel obala déjà babalaka mbala mibale te mbala moko soki omoni moto abali mbala mibale soki akomi ndumba ndumba mobali asala yo tambuli presque ke Europe ke ozalaki ozalaka na Afrique de omona eske mona bandumba mibale ndumba mobali azalaka ndumba mwasi te yango mona na foyer boye mwasi mpe azo se comporte bien mobali azwi sida libanda place akendaki aye ayeli mwasi siko toloba na foyer wana ndumba azalaka nani et mobile là no déconner na ga me obenge ndumba te mais ndumba azobula batie na vitrine ndumba aza na vitrine bato bakoya obagode zaka bandumba mibali no ya mobile musu afanda paye moko ani pene ton suna mutu te ken eloko différencia biso na basi biso batiaka biso na vitrine te forme pardon forme nzambe asala biso compliqué sikoyo yo liboso no eza compliqué bongo oki olatela yango string mwasi aza normal akolata ne string yango monaka ndumba mobali batandaki na vitre te mpona bacondition wana to evole na soki mpena kote mobali wana punition ebele siko yebisanga bakotia yo na vitrine mwasi mpo alula yo fozala nzete moko eza debut siko nzete yango ezala debut ntongo ti pokwa vie pardon non kasi te nga na apesa banorme oyo esalaka mobali batia na vitrine te po mwasi mpo alula ata nzete oyo ndenge eza otelema boye nga mpo na santire
sikoyo misisa na yo ekufa o yo olukaki bakestion ke ndumba mobali soki azalaka yo nazo biso batiaka ndumba mobali te mpo eza bacondition difficile ebele okokufa kokoma ndumba mobali esenga mpena encore mpena ya 3 jours. Merci Yapi Toto évolué na biso to ki ma fil d'idée pamba ken pena na za fil d'idée te za makambo to solola. En tout cas merci kutu la radio muzungo ki yo ken bien na côté moto ki confirme na biso par exemple invité na concert le 30 juin un beau concert emblématique ya Wenge alors invité pour aller à concert bon il faut réfléchir na no moto côté PVR mon père na posa moto nga kufaté net ba dire bon na te mais ozoki de place ya bato ba la so bolingo te ba la so mote na ba feti na bango ba bengisa côté yo ngendo bimaka mbala mona stade pe bato ana soki ba moni oka oyebo ya roma ya podium bakimi sikoyo yo ozoluka concert ya bato be ba obie bato bon tous exemple Wenge za Nicolas podium Wenge za Nicolas podium Wenge za par exemple Nicolas podium sikoyo ba surtout ki boye na surprise Kofi aye azomata soki alobi bon mbote ya liboso na pesa na papa chéri aya boye atia papa chéri mbote est-ce que s'attendre na shit moko ebete mateli ko podium muto se retrouver na se tu as évité na étonné ça écoute ba bengana likola podium pour pesa ba mona utie pa Kofi aye na podium a JB bazona ba mbongo ne batombola likolo ba bwaka bongo ye moko Kofi en personne babi o petit ya Kofi babo ya zombongo na na podium a BCBG bongo ye moko siko Kofi en personne o bi siko Kofi ayandula Wenge valdi to bo mamoto ko mais ken habité pour na tsima mona bango moto on ekufa moto ko kufa raté moto ko kufa raté moto ana ekende tina suka au moins là na Congo bato balinga bazala na problème na Kofi pour bazala na actualité. Tout le monde arrive à il faut na na Kofi te pour nazala na actualité. Et ça la raté qui a un problème na Kofi. Mais ba la Kofi wana za très puissant makasi abeta ba rumba kolega biso. Donc il faut te dire mbela to za na rankini na ye. Yo mona ka fali te éviter ko za na rankini na Kofi. Pour fali za na ba evre ya 2 fois te ya grave. O e bangi sara na Kofi ya moso afande petit abeta ba evre makasi boy. Yo mona ate fali a éviter na ko za na rankini na Kofi. Pour azala trop sir na ba evre na makasi ya beti na musique. Tout le monde est mon a Kofi. Ah, il va falloir banque ça. Bon, bah, tu as quoi si on a banque Sahara ou une banque Sahara n'a pas Kofi. Bah, tu as quoi si on a. Oh, ils ont procédé à disque d'or. Pardon, tu évolues, Nabiso. Tu évolues, pardon vraiment. Mais réaction envers Fali. Bah, tu n'as quelque chose sur Fali, stade de Marty, pas tout n'y a ça. Photo, mais photos à la paix claire. Tous à la paix claire. Tout ça la paix claire. C'est-à-dire qu'on est fan de Bamboula na Bamboula. Et fan de plus de 21 ans. Pour faire depuis 2000 ans, pour ceux qui ont 2000 ans, ceux qui ont 2001. C'est-à-dire fan depuis 21 ans. Artiste mon gars a retiré Libaya pour Nazate. Et à Monica a fallu acheter Libaya. Tout le monde a s'intéressé dans le stade. Tout ça la paix claire. N'a Kofi, n'a Wenyango. N'a Kofi et Moko. Complexé ya stade ya Fali. Na yemo complexé ya stade ya Fali. Était pardon. Position réserve. Ba fait na biso Wenge ba sali 21 stade ya vide. Na Verambo. Ah père, na Verambo na ba via Wenge. Pourquoi ba tia Libaya kaka? Bobi ke leki na biso beta na mwa boye. Bino tu bo profiter bo beta vailler. Bino tu vailler. Kofi kuta boyo sana publicité mais ya banda ko pa muta bo soki ezala ke ngai sina longoli de fiwa na ngande na bandaki kaka na même année ndeko na biso artiste mboka bino bo akeko luka ko sala clip kaka na stade clip à Leopard
baninga bayemba libanda ya na profiter na tsade ya makolo na stade mais nazo ki mutema mabe bandinde na date il fallait annoncer date tout le monde a lu stade tout le monde a qui jibe par embela ki mambo jibe par embela ma babale mais jibe comment na stade te de bamona ndenge fallait abeta tika ngape na kota ka stade ata eza vide boye bamona ka ngape na nyata ka stade na artiste mboka puta bandaki makambo ya complexe bato stade. Ken bien, naza obligé te on me Kiss Njora na poto parole ya Kulutu na ye Antoine. C'est mon raison abi aza obligé te ba getu e ba sele ba boulot. Mais na mo ba to memi on vraiment polémique. Polémique fait ça là en tout cas Njora bunda trop bunda bitumba même tiba makala bunda trop. Na moni le love na biso Kofi a pe ses exemples. Avec Njora et mon côté. Et ça peut Vincent babundelanga, Franck babundelanga, Mami Lela babundelanga. Oui. Côté là c'est faux et archi faux. Comment ça? Franck il avait bundela mututé. Il y a ça na guerre nini oh Franck a côté guerre que abundeli pe mutu, tu vas sentir que côté guerre. Non guerre quoi. Pour défendre. Guerre peut non signer que quoi mon robo na côté peut-être babolanga. Est-ce que Franck a côté guerre? Mettez Zela. Lobaka ya pito. Oh, tukenda kutu Bercy tozana banati lokole, batu nyonso tu banana boduga. Fa ikutu ko affronter na nuko koma ka place Bercy ngo zobetama. Abanga na nuko mbata makazi ma biso to signa, soki ba ko beta ba beta. Oma ba signature la komba. Ko guerre il faut la tia mutu bakata. Te même nous avons bundé. On est à guerre. Qui ça dit que on est à qui journaliste normal. Oh bango basala. Qui journaliste normal. Nous information on a pesi sommaire, on a pesi sommaire, on a pesi sommaire. Bitumbeza quand on a kao ba na guerre, siko bino boyesko bobunda pona kao yo. Yebite ke Kiss Njora lelo. A parmi bato ba riska mambo belé. Ti lelo bakali akepoto. Po bakali ayela Kofi Kiss Njora ayela Kofi bakali, basala guerre ya kofinga fali pupa. Tous les peine bitumba ngo clair. Kiss Njora alo ba na bundeli Kofi trop. Ezala bitumba se pel sa Kofi ke to dimine fali. Yo yebite ke guerre. Oh Kofi azala se pel na ngo za guerre oyo. Batuma bazo bomma pena fali ya bobo. To moni pe résultat nango amemi misusu poto. Yo yebi ango te. Oyebite ke si amemi killer azaka na ndeko na so artiste mboka. Era critikaka fali po na artiste mboka. Kofi pa benda parce que Kofi azaki na besoin ya batu oyo banyata fali ba missile. So vraiment tu anyata pena fali ba missile bien c'est Kiss Njora. Siko yo loba Kiss Njora donc Njora c'est parce que musala brouette musala brouette Njora soki nga vraiment soki nga yo vraiment parti à lelo na komi na nga mutajibe na balusi minduki contre Kofi soki nga Njora na koma pena mutu ya jibe ya blague te parce que vient na biso mopao alobika makambu oyo ma ve ramba loba na be émission soki nga Njora pena na bala na minduki na komi pena papa chéri Gou papa chéri Lengi donc nazu minduki o na baloli yango on comprend papa Kiss Njora toki trop akati bilamba ne belé Kofi fala gazo c'est la ta valise moko apamba bilamba katani trop ekatani pour les riches te pour na riches te pour na Kofi ils ont des riches watalié ekatani pour na watalié oh tu l'as dit OK on a bien ya pito mais quand yo kaitanga lobby par exemple quand même année petit na nga ya cartonné riche watana ba memi poto ngasuna mema monte ke ngesa la pe o côté na kopeta Kofi raison et ça peut dire est-ce que ça na sens makambo loba joueur azala rapper ke na équipe nationale ba voyager après zongi na équipe ne Mazembe soki zo voyager etika ete tout ça la clair est-ce que batameli ngona tout ça la clair quartier la tezana équipe nationale ya Kiss Njora OK c'est héritier zanati Lupopo moko boye ya Kiss Njora. Parce que Lupopo zo voyager liboso équipe nationale, Lupopo zi contrat. Kiss Njora qui une équipe ne Lupopo.
nini lupopo renaissance kutu na tie lupopo bato bayafinganga pamba ake na renaissance te balupopo ozoluka odimi nango ake ya mosu na renaissance bake ere azongi l'équipe nationale après équipe nationale balobi kasi te ochengo lupopo olope mabete pour lupopo peza na niveau mona wa mazembe niveau mona yana bi bato mosusu baya boya ke ozotia yana lobi boya ya bato mosusu baya kosilika ke otia okesa héritier niveau moko na lupopo eza neti na odimine lupopo yana bi lupopo eza likolo parce que lupopo ebetaka bacompensation tonsa bastade pardon donc on a qui monsieur le moment yo mon ngombe manga bato ba finga na Lubumbashi na boyi kanki na Lubumbashi donc comparer équipe na bango na okasa héritier nous proposons likolo zo tonsa ba stade ya Afrique boy na comparer que na okasa héritier ba lobi boy tolongo ya lupopo totalaki sinjo avage na renaissance na ye mbi esanga balende na ye renaissance mpe révélation ya na ampleur te président nango ana niveau Moïse Katumbi te il faut okebaka biloko wana moko na ye moko azose débrouiller na église awa ase débrouiller bandimi mosusu babela azanga mbongo amema bango bahôpital oke ocompare renaissance na équipe nati balupopo bamazela ato efoli na somi maloba kofi bongo neti nga mona nango mpengo kote wana mwa eza mabe makasi valdi baartiste bapesa biso valeur te nde place obengaka baartiste ke baartiste baza baingrand nga abundeli f victime koleka ndenge ntioko abundeli quartier la tete me na te moke nga abundeli f victime na te moke bamemi nga na opoto balongo e devoir kisi ntioko asali ba 20 quelques des années banano na nde sikoyo oyebisanga batikala bameme poto te bandano na nde 30 yango après viens na biso te ezela te viens na biso mopa okote wana na boya yango mpasi nga mpe na famille basoda oyo tokotaka baguerre ya bato nga mpe un jour moto moko apesa exemple ndenge esi fale amema ye place boye nga mpe nakomeme meme nga nde na boye nazelaka mpe un jour ke ndenge nga mpo valdi foyo bango nga naza sikoyo nazala na alliance na quartier la te mpo mwana quartier la te nde amemanga poto yango mona nga na minute oyo naoloba yango claire na bomba yango ofingi kofi na ye nafingi yo mponga mwana kofi nde moto amemanga poto mwana kofi nde asala lelo nga akomi okende poto bakwenda vutuka donc ti fali akoma fali mpo kofi afongola ye motema akomisa ye fali oyo aza fali donc ti nga nakenda poto na maboko ya mwana Kofi Olomide oyo oza wenge oyo oza kiltira oyo oza nani zala na relation ya bien na Kofi Olomide po soki obungeli Kofi en tout cas nga pe na bungeli omba moko parce que nga nazwi makambu na sima ya quartier latin parce que Fali aza mwana ya Kofi Olomide yango mona soki guerre eza entre Fali na Kofi nga na kokota yango te wana etalinga te wana vraiment etalinga te tokomi na suka ken piana tokomi na suka napesa Sir Poli Lumumba bambote vie Luzo Mbata Jean Salambi yo yebi place oza Lik Kulapa mukonza whisky Lik Kulapa napesa bambote bele Lik Kulapa vie de Muzungu vie Placide Ebio Ngambe Amputu restaurant Mbandaka na Lyon place banasidi akese bazalaka baolanda biso Bonayoji grand sapeur na kati ya Lyon vie na Bonayoji yo yebi. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir validé ta main. En tout cas, merci d'avoir validé ta main. Là, je vois Mahmoud Ezouke, Mahmoud Ezouke Mutombo. En tout cas, on a Pessiombo, tes papa na Jaidel. Depuis Paris, Mahmoud Ezouke, Mahmoud Mutombo. Papa na Jaidel. Moninga Andimbutu, na Pessiombo. Pichumba, tour de contrôle, Kouloutou Nangaye, Olga Mbimba, Pembe Chéron. Hervé Seleman, il est boss, pourquoi pas Fiston Bouyi, au portail d'Absent Mosika. Cédric Lilia Mawemankoy. Cédric Lilia Mawemankoy, la bière internationale. Na Pessiombo, bâton sur Batala Gibiso, na Monibongo,
Pablo Kitambala, merci na des relations qui étaient derrière la caméra, Yemei, Macron Gimbe, en tout cas merci na Whisky Wisher, na régie finale, vous avez belé, en tout cas vous commentez ça, la Rabie Sauf Magitoko, vous s'abonnez massivement dans les sites, merci. Papson Makungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a fait ça. Fali avant. On va te là qui a donc Maramboy qui est bien. Ah bon? Gideline mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.